Salut la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend na oyo, boko kutamela na video na biso, partage na biso ya journée ya lelo, tika ete nzambe alola apambola, nzambe alola azongisa ya mingi, nzambe alola akanisa mutu nyonso tu oyo ako lekela biso na etando na biso na kombo ya mise elongation. Nalingi bino mingi bandeko na ngai partout bisika bozali kimia na Yesu Masiya ezala kati na biso nyonso. Bandeko na ngai na eko partager moi mokie na biso bandeko na sujet ya ndeko na biso Sila Bisalu oyo biso nyonso tobengi na kombo ya Mamse na ndeko na biso Belle-Vie la patrona balobi famille libota nde makambo. Na koloba ete bandeko to tikaka système wana ya kukabolaka batu. Bozo mona eza malamu te na sens ke po mutu nyonso tu na mokili aza na mabe na ye na malamu na ye ni ne parfait. Kaka Yesu Masiya nde azali parfait. Mais biso ni surtout dotike na mokili mutu nyonso tu ana mabe na ye na malamu na ye. Mais kotala na kati na communauté na biso congolais bandeko ndenge to metaka mafuta. OK, boye bakate ke tangu bozo sala bongo esalaka bien te. Okomona ta likambo ezaki nango makasi te, likambo ezaki nango simple o bandeko bawelani to bandeko bazwani, mais bajisma na bino esalake ekomisa likambo wana makasi mutu nyonso tu akotire attention seke bayokanaka te bato ya théâtre pena bango baza na bolingo te bango penza bayokanaka te baza na bolingo te. Eza bien te bandeko na nga, surtout ba oyo topanzaka sango na media toya kaka mingi na bainformation oyo ezosunga communauté ke komemelaka bato bainformation oyo eza malamu te, ezo kabola ezo détruire communauté. Eza bien te. Nga nayebi ke bato balobake Sila na Belle-Vie bazoyokana te ba audio ebimaki na internet Belle-Vie azotonga Sila Belle-Vie siko botala Belle-Vie na Sila na scène bandeko. Belle-Vie na Sila na scène bandeko na ngai, est-ce que bato bazoyokana te, est-ce que bako leka na scène bandeko. Bato bazoyokana te, bato bazoyokana te bako leka na scène bandeko na nga ba congolais. Bato bazoyokana te. Madame, ça n'a aucun goût, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Fati. Oui, ça va. Madame Fati. Merci. Fati ya monyoso. Na kansai batu bakolando me batu basate me yo liyo moko. Na hili kesho ko batu bayamba amunja ni te papa. Ça va? Botika mbala. Mungu akubariki. Sasa. Papa, oyaki na petino mtu na mwana ndako yeye ndogo sana na Mungu akubariki. Mambo tu. Oh, mama. Tana na mbi, tana na bi. Esko yebi ngai. Soko yeba kite tuna. Osaka na ide. C'est le pasteur qui dit atanda. Frappe dans les tout. Oye ça restaurer un diable na ngai. Comme kate. Ngai tani ngate. Oza la bishop, oza la nani. Oyaki bloke ba tuna sana ka papa. Comme mena na biso ba tri. Et tani ngato so sa passer. Eza makamo famille. Eza sikana na so sa madame. Madame na bali na so za la ba. Ya furi. Kaza la ba ya osala la gentil. Comme faire la gentillesse na ngate. Pour nous pas problème de papa. Pesa mambo.
qui a mis le zone à quel endroit pour le moment. À Sénégal, il y a une délégation de 20 personnes. Mais quand tu n'as rien, la service, il y a un peu de sang. Alors, il y a un peu de sang. Papa, tu es là? Oui, mais ça, il y a un peu de sang. Si vous voulez qu'on y ait, c'est papa, la gagne. Papa, restaurant, quand on sait, il y a un peu de bilo. Pour un petit peuple. Pour que nous unions sur un côté à se retrouver. Nous qui osons l'amour, on compte dans un restaurant au lieu. Nous sommes vraiment dans le chômage. Ah, voilà, kata. Nous, on est des pour eux. À ce ça, la honte. 100 francs à yo, il y a un essai qui est au foot et il a fait moi. Il y a un dépôt. Il y a un dépôt. Vous m'excusez, na bosani, na yeba kité. Na yeba kité te, na sali confusion. Mwana kanisa ki awa nde ya ndeko na ngai. Nzoke za ya kususu. Veuillez m'excuser, tout ça la décharge. Na signé décharge ma sœur. Merci. Kitoko makasi. Bazalaka na bango bien, botika kokabula batu bakroni mama. O matière, si la lobby, boyae, voice bini, ba audio, belvia zotonga sila. Bomo na bilongi na bango e laksata po muto aza penya muninga na hypocrisie ata ne longi e mona na kabandeko. Tolingana na mot vrai, aimez-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés les premiers. Botika kokabola ka batu po na ka botondisa ba vie na bashin na bino po batu batonda po binonde boko silisa banki ya YouTube. Bobo bambela ka batu ba sujet ba makam oyo na ba vie privée na bango réel ba na bango bongo te. Kota le longa sila kota le longa belle vie o mona ke bato ba vrai. Sauf que ba koli mutu na mutu azui nga mbuna ye mutu na mtawasa ba activité na c'est normal. C'est normal tant to bota mi to koli to vandi quartier moko mutu na mutu obala aokena ndaka libala na ye asali foyer na ye na mobile na ye na ba na ye c'est normal. Raconte onde to zala ki ezala lisusu te. Mais média ya ba congolais e baluksa ke bayoka nakate ke baloba nakate ke bazo vivre na hypocrisie ke eza malamu te bandeko bosangisaka batu. Bosangisaka batu bandeko. Est-ce que bato bayoka nakate bakoza la na scène moko même scène? Bayoka nakate bakoza la même scène, c'est faux et archi faux. Bozo memelaka bato ba information o eza malamu te ezo tika la ka peuple congolais na mutu et cela que ba artiste wana baza ba hypocrite, ba artiste wana bayoka nakate, baza na bolingo te or que bato angani baza na bona makambu wana te. Mais binoka po okotsa ba vie na chaîne na yo po bato batondelela yo. Allez, au salaba n'importe quoi. Ok, oye bate ozo baby sa réputation. Réputation ya batu ozo baby ça, c'est pas gentil bande konanga ba congolais. Parce que niveau facture et ça, quel aliment était là, on a zaki na mona on a dit na yesa nga pour bien. Merci beaucoup. On comprend dans le c'est bien. Tout ça l'ouverture la vision. On se va dans ça. Voilà, t'as bien. Mais, conditions agréables, respect dans le sang, sourire aux lèvres toujours, sois accueillante. On comprend, hein? Voilà, les clients et roi. Voilà. Bon, on va dire tout ça là.
Encore, c'est Pomba Sen, Beka. Hey, yaye ratakate. Bota nenga zo baluka. Onde mutalati babe yango nini? Elo ko balata na makolo wana. Aya. Babe yango nini? Ah, kombo ekini. Tala Beka, Pomba Sen. Ah, kechongo weza na bapine na makolo wana. Babe yango nini? Aya, kombo ekini ngai. Oh la la. Aïe, combo. Aïe, combo Kimi. En tout cas, Fatou, on a monné la prix pour le boutier. En tout cas, merci. On peut vraiment patron de beauté. Patin, patin. Tala ni si la zota maluka mtalasi patin na makolo. Pomba Sen, Beka, Mamsi ya baba kukwe. Oba na bino. Kongole msana eka kokabola batu. Andeki. Parce que niveau facture, les âmes, quel anima était là. On a zaki, on a dit la liesse, merci beaucoup. Pomba Sen, hey, ha. Mams na bango di. Batika yo. Madame, ça n'a aucun bon, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Batu Bakolanda, Tekna Moko. Fati. Oui, ça va. Madame Fati. Merci. Fati ya monyoso. Na kanisa ni batu bakolando me batu basate me yo leo moko. Na hili kesho ko batu bayamba ka mungu ne bite papa. Ça va? Otika Mbala. Mungu akubariki. Sofu. Papa, oyaki na petino mtu na mwana ndako nye binongo shona na Mungu akubariki. Mambo tu. Oh, maman. Tala na mbi, tala na bi. Esko yebi ngai. Soko yeba kite tuna. Osaka na ite. C'est le pasteur qui attend. Frappe dans les tout. Oye ça restaurer un diable na ngai. Comme kate. Ngai tali ngate. Oza la bishop, oza la nani. Oliaki bloke ba tuna sana ka papa. Komemela na buso ba ki. Etali ngato so ka pasteur. Eza maka mo famille. Eza tikana na so ba madame. Madame na bana so to la ba ya suri. Ko la ba ya ko sala ko la janti. Ko ko fera janti asta ngati. Ko lu na problème de papa. Pesa mambo. Na ko pa kolo ko regrete. Yo ni mosaka na ngai. Oye ça restaurer un diable na ngai. Pesa mambo. Na ko pesa yo. Osi no na to. Empoli, amanje ngai. Ya miso ba
boki sila bia bayisaki azala nini libanda mine tika ekozonga na ndako ata mokomoto sila ese mine ezonga na ndako mamsi batika yo Te akande, hein? Veuillez m'excuser, tout ça va décharger. Te akanda, yo la pizza wa shawarma grand format. Na restaurant va s'y décharge. Boye delite akana ta na bidwa mai bochika kokabola batu bakongolais bochika kokabola ka batu eza malamu te matière ya bio boyoka ba audio Belvi azotonga sila siko Belvi bangwana na scène bango mibale bino kanisi maman livre ndenga zana ochika Belvi na sila ba osele promotion atika ba baza diviser non bakoza diviser jamais bakoka bwana jamais batu ba pemela maman livre bango sila Belvi Vincent Chilouz ba lokwa ba voix ya information ya maman Olive bango batu balexaka information pour na maman na biso Olive Lembe Kabila ex première dame bino kanisi maman Olive tika ba ndeko mibale na biso aussi la na Belvi baza diviser jamais ata ba welani ata ba voice bi maman Olive obenga bango au conseil bango bozala bomoko bozala kinya boka bwana te parce que ba osalela promotion kitoko nde na omone nje maman Olive pe pour style na élection présidentielle pour modèle osala marketing na ye wow eke bien bochiko kabola bato voilà bande kolanga na lingi bino mingi ezaki karto na lexa information oyo si la na bisalu bana bango a bon terme division ezate